The memorable the demo or Satan is good night, the people, right? You are from the one.
batata ba mama mbote na biso mbote mosusu tolingi sika kobanda misa na programme na biso ya veye ya pokwa lelo tofungolaki awa na 19h tozwaki mwa temps ya recueillement sika tolingi tobanda misa na mazamba yaki deja awa moni chorale répété tokoba na misa nsima ya misa tokomeka koyebisa mowei ye nani makoki nini azalaki nango mpe mabongi nini azalaki nango na nsima bana moko ya bana akozwa liloba po te apesa mwa ndingisa na nsima bato bayebaki mama bakoki kopesa témoignage nsima ya témoignage tokotia musique folklorique wana programme ya pokwa lelo soki nango répété yango na lopoto de 19h kino heure oyo c'était le recueillement et tout à l'heure nous allons commencer avec la messe d'action des grâces. Après la messe d'action des grâces, on pourra brièvement décrire l'oraison funèbre du défunt. Ensuite, s'en suivra le mot d'adieu d'un des enfants. Il y aura des témoignages et notre nuit sera agrémentée par une musique folklorique. Alors sans plus tarder, nous allons donner la parole au prêtre pour qu'il puisse commencer la messe de ce soir. Bonsoir.
bandeko boboto, bandeko boboto, bandeko lokola tosangani awa toyei kobondela tata Nzambe mpo ya bandeko babiso batika biso mingi mpenza, mpo ya ndeko babiso mama ya lifungola. Tosambela elongo na Kristu mpo te ayamba bango mboka ya ye. Tosambela mpe mpo ya biso moko mpo te tokoma bato babwanya, bato baye bakoluka nyonso malamu malikolo. Sikawa banso tokotelema mpo ya kobanda misa. Bolamu kwa mokonzi wa miso Yesu Kristu, bolingi bwa Nzambe Tata, pe bondeko mweli mosantu bozala na bino banso. Bandeko moboto, bondeko, nani mokonzi, nani mebukisi, tosangani na pokwa ye, esika ye, ya kotondo Nzambe na likambo ya bomoi apesaki na mama ya lifungula ya gida pe moko akani te abenga ye omboka ye. Zambi ezali Nzambe moto akopesaka biso bomoi pe yemei motoki kokamata yango ntango alingi. Bongo biso bato tosengeli se kotondo ye botondi na mai manso to mpe na makambo manso akosalaka mpo ya biso. Pe awa mama koko ndeko atiki biso eloko ya motuya to
tosengeli kopesa ye lese liboza ya misa. Hata lelo tokopesa ye mbongo motuka ndako lena tina moko lisusu babele tosambela mpo ya molimo mwaye ote nzambe atala nyongo ya masumu maye te kasi ayokela ye ngolu te apesa ye esika ya kimia emboka ye. Bandeko tokoya masumu na biso pote tokokolia na motema molamu lipaki ya mokonzi. Mandilike na sali mabe Nzambe ya bokasi bonso ayokela biso mawa alipisa masumu na biso akamba biso boyeba lobiko. bandeko boto tokomi otango tokoyokaka maloba mamikanda misantu litanya bandeko
moto abwanya akopesa motema na bolamu bwa mokili te. Zambi biso bomokili bikoleka sebole. Liloba lya Nzambe lokola likomami obuku ya mosakoli. Eteni ya isato molongo mayambo kino mokwana. Mokili ngonga biso bikosila. Ngonga ezali po ya makambo manso. Ngonga ezali po ya kosala misala miso mokili. Ntango ya kobotama mpe ntango ya kowa. Ntango ya kolona biloko mpe ntango ya kobuka mbuma. Ntango ya kobotama mpe ntango ya kowa. Ntango ya koboma mpe ntango ya kobikisa. Ntango ya kobuka ndako mpe ntango ya kotunga lisusu. Ntango ya kolela mpe ntango ya kosepela. Ntango ya kokimela mpe ntango ya kobina. Ntango ya kobwaka mabanga mpe ntango ya kolokoto mango. Ntango ya koyambana mpe ntango ya kotikana. Ntango ya kozwa mpe ntango ya kobungisa. Ntango ya kobomba biloko mpe ntango ya kosilisa byango. Ntango ya kopasula elamba mpe ntango ya kobamba yango. Ntango ya kokanga monoko mpe ntango ya koloba. Ntango ya kokende etumba mpe ntango ya koluka moboto. Bandeko, liloba ya Nzambe wana.
Mokonzi azala na bino. Samuelamu lokola Santuluka Gomi. Okotanga oeteli ya zomi na mibale. Molongo matuku misato na mitano pino matuku minei. Mokamba uzoto pena mwinda mopeli umabongo. Bosala lokola bato bazali kozila mokonzi wa bango. Mokolo akei kobala mosi. Bakozila mpo bafungola noki tango akoya mpe akobete monoko mwa ndako. Esengo na basali soko mokonzi ayeli mpe akuti bango balandi movide. Nakoloba na bino ya solo, akokanga nkamba ozoto, akofandisa bango meza mpe akopesa bango bilei. Soko ayei na midi ya butu mpona soso ya yango mpe akuti bango balali pongi te esengo na bango. Bokanisa malamu. Soko nkolo wa ndako ayebaki ngonga nini moyibi akoya, akopekisa ete abuka ndako. Nyonse bongo bozala na bokengi Nzambi mpona ba moto mokolo akoya ntango bino kobonganisa te. Lokumu na yo abeli moboto ondeko lokola tolobaki ebandela ya misa te tosangani oyo esika eye mpo ya kotondo Nzambe mpo ya likambo ya bomoi apesaki na mama koko to mpe ndeko wa biso. Mpe lelo Nzambe alongoli ye omokili boye. Biso nyonso toyebi te kufa, kasi moto akokufa ye moko ayebi te. Mpe mpo ya biso bakristu liwa ezali ebandela ya bomoi bwa sika. La mort c'est un passage pour la vie éternelle. Après bisa biso te bayambi ye ata soki babufi akopesa nango bomoi bwa seko. Ata te liwa mokomi mosantu ayebisi biso te moto wa mwanya akotia mayele maye na biloko bya mokili te. Mpona nini? Mokili ezali se ngonga mpe biso likoleka se koleka. Soko totali bomoi bwa moto akobetamaka etatu wana eleki akoli, etatu wana elekesa mpe asengi akufi. Pate nyonso na mokili oyo ezali se koleka, kasi Nzambe akoleka te, akotikala seko na seko. Yango mokristu asengeli kotia mayele maye epai ya Nzambe, atia motema mwaye na maye makoleka te, kasi na maye makomela seko. Ata pe bomoi boye kokoleka, kasi Nzambe akotikala libela na libela. Yango wana Yesu Kristu
alobaki na bayokoli bayeke koluka na ye lokokosi kwa likolo mpe lisusu biso bokozwa yango nsima. Bokonzi bwa likolo nde nani? Zala motema bokola. Kozala motema bokola elakisi te zala na komikitisa linga baninga bato banso sala malamu ntango nini ozali na bomoi bokoto bondeko mpe na sango elamu Yesu Kristo ayebisi biso te tozala bato bazali na bokengi que nous sommes des veilleurs bato bazali pomite kasi bato bazali na bokengi. Alors balobi te kolo wandako akei abala mwasi kasi ngonga akozonga moto moko ayebi te kasi basali basengeli koveye soko te mokonzi ya ye abeti monoko mwa ndako bafungola ye ndako sebongo biso bakristu bomoi bwa biso ntango nyonso tosengeli kozala na evele koveye nzambi mokonzi wa ekoya ekamata biso moto moko ayebi te donc mbala mingi basusu bakanisaka temo lokola nano nazali jeune nasalela bolenge nasala makambo nalingi bosoko nakomi mwa mokolo abandi kokongola motema liwa ezali na age te liwa mpe eponaka age te ata moto lelo abotami mwana abotami mpe lelo sasali akufi liwa ezali mpo ya bato banso mama atiki biso lobi mpe kozala tu ya ngai na yo bongo toyeba ntango nyonso kozala bato baye bakosalaka efort ya kosala malamu bomoi wa bango mobimba lokola bato toyebi ke nul n'est parfait kasi effort ya biso bato awa ose ezali te ata te tozali bato bape kasi na maye tokosalaka malamu eleka mabe na ebele malamu eleka mabe na ebele kosala effort ntango nyonso ya kobongola motema nzambi biso biye bikoleka se oleki na mokili moye elombe azali te elombe se yesu oyo asali alonga liwa bato baye bazalaki bato ba lokumu batulaki na kita ebele lelo tozali susu kotanga kombo ya bango te baleka se koleka kasi yesu kristu akotikala libela na libela yango wana lokola bakristu naino tozali na bomoi toyeba koluka bokonzi bwa likolo toyeba kotya elikya ya biso epai ya nzambe mpo te nzambe apesa biso bomoi boye kokumela seko lelo mama atiki biso tokosambela mpo te nzambe ayokela ye mawa lokola moto ngonga mosusu manso bazalaki se malamu te kasi nzambe atala mabe maye te kasi alakisa ye kolingwa ye suka te moto azali na mapesi na koyoka
Bongo bandeko tokotelema mpo ya losambo na lisanga. Bandeko tomilakisa bato babwanya tocha Elias na Tata Nzambe sikawa tokobondela ye ayamba nsambo ya biso tosambela mpo ya mama wa biso awili. Oya Eklezia Isantu isanga ya bana banzambe ezala solo likoma liye likolakisa mwinda mokokamba bato omoka tata tosambo. Boya baebanso bazali okati ya mikakatano mokonzi asalisa bango mpo te balembe te kasi bazongisa mosala mwa bango malamu tosambela. Ya mama ya lifungola Therese pempo ya bandeko babiso banso bawe mokonzi atala bango pe atia bango pene na ye bazala na boboto pe basepela oboka ya yeseko tosambela. Oya bakristu banso bayeba te biso omokili bikoleka bongo batia motema na biloko bya sete kasi bakanisa malamu maye tokozwa nsima tosambela. Moko kati ya biso abotela mokonzi nsambo ya ye ose ya mokili. Oya biso maso ezalani awa tolala polite kasi tosimba mwinda maboko bongo mokolo moko mokonzi ayamba biso okoka ya ye tosali. Attends nos prières.
Nzambe tata yamba losambo na biso yoka mama wa biso mawa mpe kwatisa ye ondambe ya yo na lobiko azwa nkemo elongo na mawa yo odeko biso sekongo bandeko boto bongo sika wa tokomi otango tokobotela mokonzi ngoma ya misala na biso. Gloria
biso wana mosala na biso elibikela biso yo tata mosantu nzambe ya bokasi bonso mpe balekiko ebonikotondo yo mpe ya kristu mokonzi ya biso kristu ye mpenza aweli mpo ya komekola bato banso liwa ye moko adimiliwa mpo te biso banso tozala na bomoi masiko mputa ya yo yango wana elongo na bantu mpe basali nyonso lokobisa avanse tokosakola na sai
okanisa mpe mosali oyo mama Terese Kalifungula azalaki na biso molongo mosei olingi epai ya yo na batisimo awaki liwa ya Yezu bongo asepa mpona esika ya mwana na yo. Okanisa mpe bandeko ya biso banso bawi bazalaki na likaya kosekwa okanisa baye banso batikisi ya babango mboka yo bamona elingi oyo. Tokobondela yo oyokela biso banso mawa oyamba biso bomoi basiku elonga na moto mosantu bango ya moloko ya nzambe ya mwasi josefu molongali wa ye bana bapansi mpe basantu bana banso bazalaki bandikala siku motokolisa kotokolela yo na yesu kristu molongali na yo bato. Ya Kristu elongo na ye mpe nkombo ya ye tokopesela kompekemo na yo tata bokasi nyonso ozali elimo santu nzambe moko obileko biso sekolo lokola mobikisi atindi mpe atindi sokokola koyekata na biso komandela mokonzi okokisa biso mademanso apesa mpe biso biloko na lisalisi ya boni ya yo tobe ya masumu seko mpe makambo mapela biso te ezala na lingi ya koyoka esengo yo nakelaki biso etonga na moko ya yesu kristu mokonzi ya biso. Mokonzi Yesu Kristu elaki na apostole mokoki ya bino loboko bakopesa bino loboko ekongana otala na masumu na biso kasi ntango ya bino ekleze na yo pesa yango loboko ekomisa yango liboko moko yo ozali mokonzi obilikobisa sekolo okondo ya mokonzi ozala na maso bandeko peveli kristu okopelana
Moto tukulisika wa utango tukukula kanto ya mokoti bali bamini baya kokula mimia bali nasambelaka biso oyamba katoliko te baya pe kokula te moto tosambela nzambe tata wa molimo tolebile ya likolo mpe toyoki eseko monguya ya bilei ye
Ambutu Yambote na nzambe akoka kobebisa biso nalingi koyebisa na biso baye tokoki kotikala tokomi tokoki kozonga poto ya na tongo te programme na biso ya tongo ekobanda na mort ya Saint Joseph me bato nyonso te ezalaka juste équipe moko ya bato oyo basali baformalité te baokende bazwi corps baye nango a na kati ya sale cérémonie nyonso ekoleka a na kati ya sale au plus tard entre 8h30 et 9h30 et 9h, entre 8h30 et 9h, cérémonie ya awa ekobanda mais équipe à mort akoma na 8h akoma na 8h au plus tard 8h30 kolo kobima po ekoma awa et tolongi cérémonie na 9h donc soki oyo bakokende moko te tokutana mbala moko anisa okoto mokonzi azala na bino nzambe ya bokasi bonso alemisa bino ye tata mwana mpe molimo santo bandeko misa esili molimo mwa ye mopema loboto